Combien? 150 000. Ne montable au Kanaki. Non, on va la WhatsApp. Va payer sur combien? Va payer sur mon 150 000. De aujourd'hui ici en haut. Papa. Bon, bien on est beau sali combien de semaines ou bien combien de mois? Ça peut nous aujourd'hui. Après, au la prière, nayo, borna elimwe. Hein? Kaseza te zomona te, yanga ngo dessiner. Mais wan ngai te, nazolo baga. Yango sibone za to lingi. E bor wana so ba peso mbongo ekozonga yaya. Bon, ngala na mbongo awo, yo na lingi ke bor wana ezonga. De sima kana mboko na yo. Ye garçon maza. Bakonzi, boyoki déjà. Ça va. C'est que ce qui va baisser un bon. Yo assire que so de peso mbongo, borone kozonga. Au salaire moi j'ai mon bobo bien quelque part. Hein? Bondengo bombi wana info su batu muswa misu mine ba moni balongoli yango mbongo wana eko sukelo ndeni leta sala yo nini na sama belo bien na makasa wana yo zana ngo ha donc soka mbongo emonani mbala moko bon opesi biso combien de temps Boso mbongo eko kite to sali 2 jours to luka mbongo e pa na eko sala eko za mabete Obota Oza ekolo nini Lokele à côté nini Ok, merci maman, oza gentil de répondre. Ezaki faut ta mobile ya ko lukayo. Adobe yo une semaine, boyokanaki 150. Pour après ça, abengi bande konaye batu bayo mai. Na yango kanane sali, siko bolala ki na yete mais olongolo par esprit. Tant ya ye kotala bo rezate. Bongo ha? Combien? 150 000. Ne montable au Kanaki. Non, on va la WhatsApp. Va payer sur combien? Va payer sur mon 150 000. De aujourd'hui ici en haut. Papa. Bon, bien on est beau sali combien de semaines ou bien combien de mois? Ça peut nous aujourd'hui. Après au la prière nayo borna elimwe. Hein? Kaseza te zomona te yanga ngo dessiner. Mais wan ngai te nazolo baga. Yango sibone za to lingi. E bor wana so ba peso mbongo ekozonga yaya. Bon, ngala na mbongo awo, yo na lingi ke bor wana ezonga. De sima kana mboko na yo. Ye garçon maza. Bakonzi, boyoki déjà. Ça va. C'est que ce qui va baisser un bon. Yo assire que so de peso mbongo, borone kozonga. Au salaire moi j'ai mon bobo bien quelque part. Hein? Bondengo bombi wana info su batu muswa misu mine ba moni balongoli yango mbongo wana eko sukelo ndeni leta sala yo nini na sama belo bien na makasa wana yo zana ngo ha donc soka mbongo emonani mbala moko bon opesi biso combien de temps boso mbongo eko kite to sali 2 jours to luka mbongo e pa na eko
Allô la famille, bandeko na ngai lolenge kaka tozali koloba. Bandeko bino nyonso tu tosili koyoka video oyo. Tosili koyoka bandeko makambo oyo. Tosili koyoka bandeko na ngai oyo a comprendre video oyo te yango na ngai moko pe lisusu nazali kolimbolela bino. Vraiment epesi pasi epesi mawa ya komona ba pratique ya boye. Meto yebake ba pratique yango esalamaka nango banda kala. Eza biloko lelo te. Ndenge Bible lobi na biso eza niloko moko ya sika te na se na moi oyo. Nyonso to tozali komona bandeko nanga esalamaka nango banda kala. Mwasi oyo bandeko na ngai, donc jeune fille oyo azomona nango tu jeune fille te, je m'excuse pour na ngai quant à moi. Azana nu neti forme fillette. Et puis azana nu nzamba limbisa vraiment naka mwa kubuka azana naka mwa kubuka pe na nzoto. Talaka choko yelongi kaka. Nzoto nyonso tu butu kaka elongi. En tout cas, kamwa mwana oyo babiloko asali ya ba pratique ya mikolo. Donc aza mukolo na kati bandeko misu mutezo mona mwana muke maza mukolo ya kati. Aza mukolo ya kati. Mwana oyo bandeko nanga ayokana na mobali. Ayokana na mobali bavanda. Soki poso mobimba bandeko babetaka na bango ye ba makembesi. Babetaka yeka ba makembesi. Bongo na une semaine wana soki na poso mibale. Bongo mobali wana akopesa ye 150,000 ndenge bayoka naki. Ah papa. Yango mampui yango elekaki yo makasi mingi. Do yango no lingaki une semaine, soki 2 semaines, donc sans arrêt, au sakane lango penza na ba position nyonso, ngai na bino to yebite. Alors, bazalaki na jeune fille oyo, bavanda kita o bayokanaki, abeti makembesi na ye na lolenge nyonso ya lingaki, titelaka amwa mwasi. Aibike na kozwa déjà 150 nanga, donc boy ba position nyonso, mobali ya lingaki na ye, ya salaki na ye po yebi akobenda kaka, mbongo na ye. Alors dele bayokanaki ba semaine ekokaki ekoki siko efale basilana na mobali. Mobali apesa ye mbongo na ye ndenge bayokanelaki mobali bandeko alingi kopesa mbongo na ye te. Mobali abimi na ye mutu ya makasi aboyi kopesa mbongo wana. Mena koboya kopesa mbongo wana asukela wana asuki wana te. Akei lisuko benga suki ba kamaradi suki bandeko na ye ngai na bino to yebite. Lera zui bango ba ye bandeko babandi ko beta mwana mwasi oyo serenge wana batuba ba mai na kati. Wana siko ezalaki po baboma mwana mwasi oyo te ba serenge wana bandeko ba mai wana po ikende wapi. Po ikende na ba veni na ye eza po na baboma ye c'est pas bien bandeko mibali. Alors mwana mwasi oyo epesaki ye kandati. Oh na ba pratique na ye yepe azalaka pamba te. Donc côté déjà ba monde wana azane déjà développé. Asali kaka ba jeune bango ndenge bazalaka alimwisi bandeko machine ya mobali alimwisi yango. Na ba pratique na bango mwana mobali atala boy eloko ezalite ake kofunda na baja yango wana bayeli mwana mwasi o pe bandeko abombi na ye te nini te awangani pete andimi na ye alobi histoire ndenge ezalelaki pe aza clair alobi ke ye akozongisa kaka bor na ye deke bapesi mbongo na ye. Soki mbongo na ye bandeko bazongisi yango te yepe akozala kaka lolenge wana ye moka yebi place atie bor wana ezaka nango ba jeu d'esprit bandeko na ngai. Donc
video oyo touti kotala yango oyo nauti kolimbolela bino na oyo a comprendre histoire te. Vraiment bapratique abo ezali kopesa pasi pe ezali kopesa mawa. Bandeko mibali bokeba. Eloko oyo babengi machine basakanaka nango te. Bokanisi oyo nani monguna aresi na kolongola na nzoto. Bongo po alongola yo pema na yo. Ezalaki nango facile. Ezalaki facile bandeko. Maboyi ne kolongola yo pema alongoli ka machine wana oyo ekendaki kosakanela ye alongoli yango. Sikolera kozongisela yo boyebi bie monguna ndenga zalaka. Eske machine wana ekezonga lisusu lolenge oyo esengelaki to ekezonga lolenge oyo esengelaki te. Bandeko makambo oyo esalamika na mwana mwasi oyo te. Esalamaka nango bandeko esalamaka nango. Nga nazala na ba deux sœurs na nga moko boye ya kati bandeko bakutana na babiloko oyo ba sœur wana. Moko to alaka na ina Schengen. Ayakane kosenga ngunda pe kaka na Schengen wana lobi nga penza na baye ba misapi ya jona ngai wana. Mawatro na lembi. Akendaka mission soki de service kote ya Bangala kuna. Bongo kendaka mission de service kende kolinga mwasi kote wana. Lera lingi mwasi kote kuna ndenge kaka batongo bazalaka boyoka nina mutu pri boye osali ba makamu na yo ndenge sengeli olio tosa ndenge boyoka naki te yo bimi mutu makasi. Bandeko babiloko oyo ezalaka avant bo passa na action si boyoka naki po ye akomisa nzoto na ye nini digablo na ye. Si boyoka naki du tango yo salili nzoto wana fotosa ndenge boyoka naki. Soki olingi omibima muta makasi, omibimaka muta makasi na babiloko aboyeba ke un jour okekweya na mutu moko o babimaka ne makasi te akosukisa yo. Po batu oyo bano bakoma kosalaka babiloko aboye bango pe mingi bakoma kosimba. Batikalaka lisusu naturel te bandeko na ngai. Sikoyo bandeko na ngai alobi mobile na ngalera kenda kuna na likolo il paraît que abimaka na mwasi ya bato afuta ye bandeko donc ye tan wana nyoso oyo asalaka mission de service wana donc mapuya alingaki nango te alinga ekakokodoka koka eko supporter ngo ta bandako bima na mwasi wana l'air sikoyo yakanaki azonga na Kinshasa mission de service esili. Ye ila fali apesa somme oyo bayoka naka na mwana mwasi wana so bayoka naka lolenge nini ngana binoto yebite. Alors bandeko nako tosa te lolenge bayoka naka mwana mobali banda ya na ye na kini bandeko atelemaka lisusu te. Mwana mobali atelemaka na ye lisusu te akomaka abongo. Bongo tango nyoso bandeko misapi. Mwasi alobi lokola pasa na kamwa ba possibilité. En tout cas na lembi ba misapi wana na lobi na ye kaka na ya na ngai na ya kotala bana po bana na bango nyonso tu batinda na bango bakoto yo po na baya batanga na bango lokola bala na ba possibilité na bango. Alobi ndenge na ye na ngai koto yo na ye na ngai so disa kotala bana na lembi na ngai libala misapi talaka ba vie na biso pe ya Afrique na tika lela kuna mawatro. Comme ça asala vie na ye kuna aluka mosine mususu akobala ngai kuna nazali sute na luka pe kaka koto me bana nde na kovandisa bango penza na koloba na bango verité na ozonga sute ta papa na bino ndenga koma na ye. Bandeko deuxième sœur oyo na to sala ne pe lisusu kaka connaissance na bitambola kaka ya koluka vie. Bandeko sœur wana ndenge moko lisusu mobali na ye akendaka mission de service toujours bandeko akendaka kape bakote wana ya likolo kaka ba comportement ya boye kaka mibali tango tozo beta sete basi pe bazana bango o bakoka na bango ba mampuya te me mibali nde mutu balekisi na ba comportement ngo bandeko somme bayoka na kikaka donc apesa ki yango te
respectaki ba maloba ndenge ba yokanilaki te ne bandeli bandeko nanga balimwisa na bango yango te eza nango balimwisa yango te ezali me o etelemaka lisu te mama bana komaki kose plaindre bavandaka na bango bien makambo nyonso tu bien epai ngutu bavandi koyeba nongutu teke boyeboye mwasi wana banda koloba kaka nalembi makambo oyo nalembi misapi wana ere nyonso nalembi papa mwai te kolemba se kolemba ifale mbala mosusu asala ngutu voyage akeeluka mwa mwasi wana akeeluka ye kaka babongisa afuta ngutu ya plus na bamandi me mwa mwasi wana akenda luka amona lisu mwa mwasi wana te bana basi wana misu balaka na nkoa tango asali yo bongo oyo ngutu aza bien bakei pe bakeluka ye pai na ye pe bamoni ye bamisu balaka tango deja sasali bongo adeplace penza ke na ye pai mosusu tikali pe lolenge wana oyo ngutu aza bien azoloba kaka pesanga mbongo nanga soko bapesi ngai yango kaka nga mona yebi pai na tyango na kozongisa yango bandeko tokeba bandeko na ngai tokeba bandeko mokili exam donc ekoma na bavitesi moko ya kosakana te mokili oyo eza malamu te bandeko eza malamu te mwana mwasi wana nazobetela bino lisolo na miniti oyo bazalaka na bango kaka na mobali yango baza na bango mobali yango akamata traitement to akamata te nga na bino point d'interrogation mwasi wana ndenge bazalaka na ye mobali abonga te point d'interrogation bandeko mwasi soka comme deja kobimisa basekela ndenge wana libanda seke motema esuki to basi babombaka basekele ya ndenge wana okomona bango basekaka baliaka libala ezali me azobomba yango kaka me oyo bandeko na ngai abimisi yango libanda seke motema ne banda ye kosuka alobaki bien alingi navandisa bana bango mpe babote na bango kaka mpe bana mibale navandisa bana nayebisa bango ngai na lembi po bazomona kaka ngai na papa tovandaka tolalaka chambre moko me bazoyeba ngutu oyo elekaka te na miniti oyo ngutu natikeli ye mbetu ne mpo naomona ntina mbetu te ngai nalalaka na nga kaka na se me lokola bazomona ke bazobima kaka chambre moko bazomona kaka c'est bon nzoka chambre eza ya kobeba deja eza na makambo kuna bandeko ser wana alembaki wana akontinue kokanga motema ngala bino point d'interrogation eske akoma kobima libanda akoma na ye kotriche kokosa papa bana ngana bino point d'interrogation wana etikali lisusu libala te bandeko etikali libala te ezosenga mobali faluka penza nzambe na kati na solo fo apase na badelivrance na babiloko ya ndenge wana yanga na bandeko tozali kobeta na biso kaka sete na bakomportema oyo tozobeta sete bandeko memi basi botika bakomportema oyo ya kosalaka mabe na bamibali okozwa mbongo na ye okosala boye yo wana okimi mibali mingi basi mingi pe basalaka bongo akozwa mobali ya bato amelisi eloko moko esengelaki te mobali alali pongi bakokamata kutu na ye ya mbongo bu bakimi bandeko na ngai basi ebele bakota na basepe ya mabele banzoto ebanda nano na kobeba bango likolo ya bakomportema oyo bakota na base ya mabele basi ebele nga nayebi bakota na basa mabele likolo ya okimaka na bambongo ya mibali kodrogaka bamibali ya bato sikoyo mibali antuka botika na bino bakomportema oyo bandeko ezozalaka malamu te basi ya ndumba bazalaka lisu normal te basi ya ndumba balaka normal baza ya kotanga la plupart nayebisi bino basi ya ndumba balaka su normal te basi ya ndumba bakoma donc bisimba na ndenge ya moke te basi ya ndumba bisimba na ndenge ya moke te yango wana esengeli na biso tokeba
esengeli na biso tokeba bandeko na ngai. Tokeba. Totala sikoyo. Na ba pratiki wana so okekutana na mwasi ndumba normal atiki yo, abikisi yo. Eske soko ke kokutana na ba oya ba pratiki neti ya bata bomoni soko talie bokondima te mwana aza na ba pratike azomona na kama mwana moko akama mukie mebotala nzoka kola na kati epi azoloba za lez azobanga pete oyo ba policier boye bazotuna nga boye aza kuna te po yebi eza droit na ye aza ne kuna te po yebi wana eza musala na ye malgré eza musala ya mabe tolingaka yango te me ya pona nango ya pona ne na yango dutango yo ozokende respecte oyo yo ozokende sala tala poshi na yo oyo yo ozokende kosala bongo bato aboye bandeko na ngai meme si opesi ye mbongo na ye boyokana na bino ndenge kaka bosalaka esili me mutu azada na ba pratique ya boy na se eske azobenda bino ba chance te azosala na bino makambo esengeli te po bato bandeko balaka na ba pratique boy ezalaka dona po bato pe bapesaka bango ango bapesaka bango na ba condition ezalaka oke mibali nyonso yo kobanda kolala na bango alors ngai na kobando récupérer kaka ba chance na bango betoile na bango babiloko moko ya bandenge wana yozo mona kaka kobimaka na mwasi nzoka oyebi te po mutu aza na ba pratique boy na ba CCC aza pe na ba pratique ango pe kaka bandeko mibali botika boy botika kokendaka kaka na basima ya basi oyo eza na ba mibali ebele komona ya lingaka ne kobala te nini te eloko te nzoka na sese ba pratique ne akimilaka ne bakote oyo ake edozaka ba mapuya na ye kuna ba misusu pe bandeko komona bala na ye abala na ye me alingaka kaka ya bana ya bajara boy milimo wana sekanga ye soka kena bajara bana boy te vraiment ye akomona ngo kitoko te ya ba oyo nde mutamona kango gu koleka pona nini milimo wana sekanga ye bandeko nyonso ezalaka nango ndenge moko nde lolenge kako bosalelaka na bana oyo monaka koleka yaka nango pe pa ya mutu na obo mesana na ye mama bana na ye lakisa itala nga na lingililaka boye nga na zongiselaka boye lakisa ego simba nango malgré biso batu twalaka na nati ita mbale alo batenga na lingililaka boye mwasi asalaka kamwa jalousie akotuna ye pe yo lingililaka bongo mekelaki yango wapi ozomona tout comme mobali pe akotuna mwasi yo lingililaka boye omekilaki yango wapi omona ba jalousie ekomi wana mais moi quant à moi to sauver na ba couple na biso to boya makambo ba jalousie wana sala kaka o muninga azosala yo lobezela na ba position esepelisaka nzambe te medeke eza nango ba position ya malamu sala yango po ya lingililaka bongo bino mibale vice versa pona ko éviter certaines choses. En tout cas moi si oyo aza matata kamo mwana oyo bandeko bobanga ya bandeko mibale botika ba comportement oyo topekisi bino banzela oyo eza nango penza bien te mais oyo amoni akendaka na ye kaka banzela ngo botosaka babiloko oyo bozali koyokana na bango esengeli botosaka maloba wana soki bozali kotosa na bino te po bino bokende kolakisaka ke bino nde bayaya bokomona makambo na bino ndeko mobali yo ngutu osali ngutu mabe ya koleka okangi mwana bato anotage ere bongila zwazwa bakilia na ye po ya lisaka alelaka wana latelaka wana makambo nyonso wana yo okangi ye na suka yo lisusu okende pesa ye baserengi na bamai bato batya ye sikoyo akufa sikoyo ndenge osalaki bongo deke ye esali ye makambo mabe akufi yo moto okozwa perte makasi yakei me yo kimeki kei odoko oza su mobali tokomi pavala
omoni danger tokeba bandeko tobanga nzambe ko tobanga nzambe me ndeko mobali oyo na banza akolapa bandeko kosala babétise kosala babétise na basi ya ndumba me toyebaki banda kala basi ya ndumba bazala na bango meme na bible baexista me nzambe nde alingi yango te eza malamu te tobongwana bandeko basi bandeko mibali toyeba na kobongwana toyeba na kosala oyo nzambe azolingelela mpona biso ndeko mobali luka mbongo na yo ndenge esengeli opesa kuna po kimeki na yo ezonga soki okolinga nokopesa